Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na bande konyo so bozola na biso partout dans le monde entier, surtout partout dans le barakier moko so na bina na tanga ka bata poto bande ko na biso Afrique pe batala biso mingi, surtout na bande ko na biso communauté congolaise nyonso to en Afrique et surtout partout pena même na ba province awa Kinshasa Congo Kinshasa na komo banga otanga ba province po décentralisation yo otanga côté monsieur comment dans notre territoire donc bozola nanga partout dans le monde entier. Jerry Kobetox DC7 de la presse hier yo mwana mobalo ya benda raboté te boté deuxième république ou ça il rabino toujours musala merci beaucoup na metiti mana sima caméra nenge azo sala musala montage pe caméra et puis merci na boss na biso ye moko le boss si bu mutombo ta on a le bimba la moko c'est que bozola nanga na Congo check check Congo check check nde et consola kamité mabatu Congo check check nde et bete la rabino masolo ya ba vrai à chaque fois tu as rabino bo soutenir rabiso malgré moi bato na solo ko bazaka pena bande ko na biso Congo check check te ba kota ka pena ndinga bulu yeke o mona ba komi ko finga obino boy OK ba masolo to betaka ezaka masolo moko vrai salami e belé na ba famille awa et sauf que qui to boya kotanga ba kombo po peut-être même muto a pesileti muto a pesinga li solo siko alobi na tanga kombo mais peut-être par mesure à sécurité l'aime sou yanga ito yaye na kolingo tanga kombo te peut-être membre famille moko pa ko sepela na ngote to eko sala problème donc yango na to na pona kosala bino toujours musala nazanga mote na plateau nazana bilimbi et artiste et puis nazana généreuse oyo asali vraiment ba temps belé to mona ne kala lelo na invité na plateau na nga ya Congo check check to solo la pena et belé makasi mais en commençant na opesa cœur sensible bambote belé talara yo capitaine na bango et puis na pesi mbote na Azmak la canadienne petite sœur à moto Tendresse Dibinga la sirène assistance na ye et Nadia Bitambula énergie a ngaye ça finda boya no côté internet abia bangane nino bonjour les généraux. Bonjour Daddy. Boni. Kitokos. Les belé. Nazali langai. TV obeni. Na romo boya TV, te la romo boya buzoba TV. Buzoba TV. Aussi pourtant encore bon, ça église pété, ça peut ceux qui n'ont nini. Mais santé ça va. À l'aise ma. Moi lilo ba muke na bandeko balandi lelo na Congo check check rappeler bango pena ozanani po sala bien po nengo koti masolo bona biko okima biso sote. Na okima te lokwa na zana na okima te. Ngai généreuse appelle la police. La fille qui présente toujours la couleur ma police. Et ça la police te ma peau. Lisse. Ngai yo na minute na nga na check check na ko checker. Voilà, na biko point noir mikolo. Point noir musika la moment que libanda point noir. Voilà, merci beaucoup. Allez, toke na bilimbi. Oh, to message. Bon message na ya. Bon message na ya. Oui. Bien. Qui message? Qui message pour na moi déjà metiti mana sima caméra. Danger. Na profiter na pesa na muto mbote vraiment asalinga ba bien mo lobby vraiment na cause à l'incranté et na pesi pena Penyel makuta place aux allez pena bambote belé moi c'est pembe moi c'est pena talo vanda me vanda bambote belé place aux allez. Voilà, j'espère que na sali présentation ya invité na tozana bango bandeko babolingo nenga na lobaka makambu ya pasi bandi li solo yoza pasi makasi chaque jour nenge jibe mpia na souverain emba tala kuna bakangi moto tala koto bayibi Kinshasa koto batu bazolela koto batu bazosepela koto bazobwaka fufu koto balali nzala Kinshasa na biso moi sala ngaguanga ye mbokoyo lisolo ezaboye père moko aza na foyer na ye ntabetelinga lisolo ezali mwana ya papa wana vraiment ezo sale pasi ya lobi Jerry Kobetox tanga no komona nga tanga pe koma papa na nga la bité par mesure d'enquête tout ça no enquête belé et puis il y a protection quand même to protéger pe papa tout tanga na kombonete papa moko aza na foyer na ye bavanda ka bia beaucoup la bana nemi balé kitoko makasi bi babano ba beaucoup la papa babenga ke Vélion ata bozota la TV bokoti na ndako boko ta TV na tout droit
Mais papa on a problème nezaki nini alingaki likangu moko libanda likangu wana alingaki libanda atongaka adebrouillaka na ye atongaka naza na atelier na ye papa nakutaki na machine moko ba père na biso moko yebi bilimbi générose yebi ba père na biso tant balingaka sika surtout alingi mwana atenga miseli ye terrain papa on a saini na baxeli fille on a 3 machines de fille on a comme le roi na 4 machines a comme pe un atelier na ye engagé pe moi 2 filles ba fille moko ou azola ka ba pe musala en tout cas bolingo bando kende kitoko na tata wana siko ti bolingo bando kende kitoko na tata wana nzoka nde la fille azana petit garçon na ye basi boke na lukani papa sikoyo nzoka ndaza na petit garçon ne mo boye o ya trouva ke aloba yenda komaka soit disant ndenge ne na biso mobala beteli biso lisolo petit garçon nzoka ndaza nani mwana ya papa wana oyo ba vivra pe na ye mwana papa na ya pe azaka na clé na ye ya ndako ya fille wana akota kaya mo pa ya lali mo pa ye ce pas à découcher à découcher ne c'est pas à 3 coucher à 3 coucher 4 coucher tina ba 5 coucher donc bolingo le mo pe tambola ben nzoka ne mwana na papa bazo vivre na mwasi moko et yaki kosala ndenge nzamba sala ba makambu na ye ata oyo bomba mina sa maye bima mukolo mususu papa ye fi akazaki ne na télé te bavani na ndaku na papa va aller dans la chambre, le moni papa na biso balinga lisusu ko vanda pena na ifa sembwama alabite na kene ko sembwama na na chambre l'état sembwa mi na chambre coura bou et sauter dans le pan banda ko vanda courir sauter moi sabi en tout cas place au pene ba isenga ndako pene fona bima wana moni mobile ni afutela ke ndako papa wana alinga l'accès ko ki azaka na rigueur devant ba kolo lupao l'état abimi akende ko luka ndenge nini bazo ngisa mwana wana ya papa wana garçon wana aye ko luka fille wana et fille wana traîna ki moi sima muke garçon le quoi ça na priorité laisser passer volet jaune benga nini permis de conduire direct na chambre tanga kiti na chambre abike mbeto na lala ila rango na kitananga na se reposer pour na bike ba le roi libanda ba binanga passa quelque part awa et puis atiki porte ya ko fungama o bike garçon na sofa na kana mbeto ba toucher mutu ko toucher mutu garçon va na makanisi ke momi oyo aza momi nanga moko mutu na toucher akoza moi c'était fois aza moi mobile o iba garçon bazaka sans maîtrise abandi ko beta mutu na kata mulili wana makofi oyo kaka makofi ayeko bimise na sala boake libanda boatela boye papa na ye yeso ke garçon na fille na zo bima ayeko kuta na événement nini nzoko mwana zo beta papa na ye mwana tel papa te bisaka ke loki boye olela mwana moni papa somo esali mwana tula mwisi ya zaza mwana kima papa na pokwa ye na ndaku bakangi singa awawa azebisa mama bana soki nazaki makasi te bakulu na oyo mais babomi ngai nga mobali heureusement nazaki moi sportif mwana na ye mobali azotala papa ndenga zo expliquer mama ke ye mutu abeti papa na ye et puis papa na ye ayebi ke mwana nga pe mutu abeti nga papa comment ça ni na ndako soki mwana salika ata likambo moko mouvement moko tia tort mbongo minerval bando futama na bien et comme kene na ralenti et ko tomber jour mususu tala ndenge nzamba zakala ba makambu na ye amoni leki na mwasi atelemi na garçon moko boye na nzela mwana wana mobali alanda garçon na kima azwa leki ne banda nkuba bana na nzela tina ndako akoma ba présenter ya mobali akangi leki na mwasi na mobali depuis leki nga mwasi azana ba 17 à 18 ans donc 18 ans déjà zaka solo déjà dans ya kiminere zanano papa wala ka tamba komi na ndako papa na biseka ka ozana tort abeta mwana na makofi a raisonner zo ksele makofi ya beta ka ekuna yango mwana ebisi biso abi na ko continuer ko nyoko maboye wapi na ko continuer ko souffrir boye wapi na bimisa nga papa na nga na poisa nyemisa mama ke ko buka na papa buka na ke ezaki bakuluna te ezalaki nde ngam na beta kai papa bimaka na mwasi nanga bilimbi yoka likabo merci vraiment Jericho Betox. Et ça n'a pas si parce que moi on a bêti papa, neti babiso balu babo vraiment ils appellent ngambo so bêti papa. Mais oui,
mais pour nga na oyebi so boye nde onanga mobali oza mayele te. Excusez-moi, on a vu ça que il était. Pourquoi? Les jours les camoués salemde les jours les autorités nanda on a bino. Tant yo zongi kabo kutie kabo pan papa na posto sur la nao. To sur la sikoyo. O nini baba to beta pa bakuru na wi na posto sur la no sikoyo ngana yo. Mama linga tuna bueno mama italiote o makama ba mibali. Mama vandana kuna. Papa na posto sur la nao. O vani si papa qu'on poser la question depuis quand yo ke la na mbetu nanga. Yebisanga. Papa ko expliquer au makamnenge le kanaki parce que papa pe yeba kite ke yo magana fiwana. Papa s'excuser, vous comprenez? Likamotika la trabinomi balé, c'est que papa na ndako azaku tuna liloba ko bana gangelo te, abano pime lo mo minerval ou bien bano yo aux acteurs. Non. Ce gars lobi aux acteurs, c'est toi qui as tort. Parce que yonde mutokeli nga mwasi na ngana kuto na mbeto nga pena beti yo oko sa mama biso ke ubukana bakuluna. Si tu continues encore ya ko blamenga na vandi sa mama, na vandi si famille nyonso. Na yesi batu ke boli misanga po na beta ki papa na buke loboko po papa kenda olie bilei na ngana liaka. Omoni tellement yo bombi na no tikali mawa ya ko papa zo monela o. Ne papa pe ada papa wa zobe. Yo jeune garçon ovanda wapi ya kaoluenga na koma camarade na yo. Omoni papa ninga zonga na nzela na zongi se giga. Voilà, merci beaucoup Bilembi na yebi ki yo saka show généreux qui Billy déjà intervention na pour na ye il fallait likamwana baliaka mafuta ntabana moto. Fallait tanga utaki kuna tanga papa zo bisa mama ki nga mobali na yo na sali effort na se défendre mais quand même na zu choc na loboko. Fallait moi na kaka ya ko dévoiler secret ngombala moko. Bon moi natala ki pe aza papa ya yeba kiteke ba betaka moi si moko ye na papa na ye. Bon moi si ayeba ki. Moi si ayeba ki. Moi si ayebi mwana papa wana présenter moi bana yeti. A présenter te. Moi ayebi te baza papa na mwana. Moi si ti le latika na qu'est-ce que c'est? Moi si ti le moi na bima mbangu papa tikala le lipasi ayusi moi si moi ça nga toucher pas ne me touche pas. Azubilo kona bimi akei ti lelo. Mais moi na salaki mabete. Mutu nyonso so akute namba na ne pembeni esenga na oka place wana fo batu baye bakaka. Nde amenasa papa beta ki ayeba iteke wana eza papa na ye. Peut-être soki ayeba ki kaza papa na ye avant beta ye bon na yebita ko kai ko beta ye te mso alinga pardonner po ayeba za papa na ye. Mais lokwa beta ki ayeba iteza ki na molili. Donc nza lokwa muyiba yo yibo na kati ndako. Yo yeba te o azaleki na azande ko na yo. Frappe déjà donc na simander o yeba lokwa eze mulili amona pour ça a dévoilé ce qu'on s'écrit. Te alimbisa papa na ye. Alimbisa quoi? Alimbisa ye. Alimbisa pourquoi? Alimbisa. Papa zo mene vidir nandako. Mwana ko vana susu kimete nandako baboti. Mwana ko mal à l'aise nandako baboti. E ko pesa nga monga minerval. Nga salio mabo limbisa te. Nga penza ndenge nga na zabo soki ezanga na o pardonner po aza papa na ngai. Paul lelo so ozi moto pelisi na kati ndako bimisi ba secret nyonso. C'est là nanu. Soki ozo senga limbisa. Mais moi nazo souffrir, moi nazo betela nga lisolo na ma ya misu. Mbongo na bo ndenge zaki argent de poche. Ezaka souté comment on a ralenti Minerva surtout rentrée scolaire boy. C'est la pezouat. Ba comme déjà bambanda. Ba bambanda ba mi balé. Oh, ba oli asani moko. Papa ngo kutika la uzala mbanda nga tamoko moko te. Tellement quand les jours na kutika makamwana. Ah, na mettre fin na makam. Papa vanda wana. Kuto makamu so papa excuse eza souté. Ndenge kwei wana. Moi si aboyi papa ou ba boyi mwana. Moi ça tika na qu'est-ce que c'est? Papa pendenga zawana tika na qu'est-ce que c'est? Akena nous pas fille wana te, mona pas que pas fille. Ça non na ba mi balé. Siko nana kotikela muninga. Wana moi si ndem to sala choix. Eh, ngana webi sona mono suna papa na ngate. Eh, nandeni. Oh, jamais. Moi si asali na erreur ya liboso. Yaki asangisi ngana papa nanga. Yami balé na beti papa nanga na buki loboko pona mwasi. Na sa susu perdre mwasi. Est-ce que yebike garçon na pe abakselenga nani garçon na bakselenga loko mukabi na yako ko comprendre fille wana nzoka nda telene comment munene akipaka nga bien moi ba jean moi ba nini nzoka ndembonga utaka papa nanga. Yo kasiko. Siko na perdre mwasi bon. Na perdre était. Eh, non, tellement que papa ça l'a déjà malade moi que non a comme ça télé na biso munene. Papa oui, a télé na biso. Ya biso, moi sinanga. Yaye yanga yaye. Vous comprenez? Papa merci pour ndenga atelier comme qui munene. Mais ce que continue comme nenga vie dire na ndako
ah papa au mona makambo adage moko bapekisaka moto azokende mais moto asakei to bapekisaka moto azobina te. Ok, oya linga bina ne bapekisaka obi ke papa pasa bini mabina. Est-ce que ekozala danse nini babinisa ke danse ya mboka mutu washi lem su papa kolinga te kotikela mwa makambo na silika yango na plateau papa jamais kokende koyoka ndenga na yokaka problème yango wana ozomona tellement que tu vas te akata nde makolo na ye sili akata makolo akomeka suko zonga kuna te soki azongi kuna na kobuka lisusu loboko ya continue ko bisaka mama ki akutana bakuluna ozomona siko taona kokoma komo nanga siko na tolo na ye na zui gilet bien mbeli na komi komo nanga akebisa siko mama ya biso ke kulunu azoki singa komo na yango total siko la la mama biso. Voilà, merci vraiment en tout cas eza pasi tozo seka mais eza pasi ba papa na biso yango pe problème yango na okamwa ba papa ba kepa ya ba ujana ba mama ba kepa ya ba bébé buchu oji senza molingo sa mukili nini surtout Zairo modèle ezo pele la moto tozo comprendre ngote tozo kene déjà na suka menga alingi un petit conseil généreuse pesa ta la caméra pesa bandeko pesa na d'abord ndeko asengi na bandeko balobela ye pona ka oyo ya ye na papa na ye et puis pesa conseil na papa oyo avai na fauteuil azotala azana marié azana mama mazo linga mwana moko ya mwasi o peut-être azana âge na ye te po bebisela ye foyer na ye nga pe ana koyebisa pona ba papa biloko bazobeta beta match mabe makasi des ozo engagé zo bima na mutu moko ke obalo tie mwasi wana na ndako siko bo welela ko bima libanda poani peut-être ezamba mouvement musubiso to yeba obamba ngona dojo te oui poeza na ba papa musuba lakisa ba mouvement ke mwasi na nganga na linga position boy pona ndimite ke abloko ya abombela mwasi na ya ndako donc ya basa libanda baloba ka babomba kate ke ngana linga ki yo po mwasi na nga sala kanga bo sala nga bo so naza mabe yo nde muto obongisa ngai c'est ça le problème na mwana kuna bon mwana alandi na ye mabambi lelenga musaka ayebaki te ke ya okekuta na papa na ye kuna te ya bomba lembisa ya za papa na ya limbisa ya boma moto poso kapwati mama roya romona ke na lobi vérité mona bomba ki mama limbisanga mais d'autres pas foyer c'est baby famille kota papa kuna pe moto epela kota mama ezana ba o ba rosepia na ba o pe ba rosepia na ngote na logique pe ya bible moi na roki ozala likola papa te faza ka na se voilà ba mbote na ona banani mbote na pesi ya na bébé nanga Davina Kalombo vrai chéri moi na pemba parola mafuta te mais couleur d'origine moi na muluba loketo pete na pesi camarade nanga tendresse motema yai mutu amuna bwala to vanane na ba poenwa to voyager ne ba mboke belé Gabon to zalaki na ye Brazzaville to zalaki ne Matadi to zaine ngasko na ina meme sikonde la mboka la biso to beta peto bonga na za 50 non nanga za 50 mutete la 50 mutabandundu donc ngape na mutabandu Pangiam. Don apesi bando na bambote ato trésor qui alala, Brino qui alala le chakata na katia point noir. Honorable Gaëtan Kodia na 7C de Dani. Papa na leli. Voilà, merci, ça vraiment plaisir. Bilimbi est à la caméra. Mais Titi Maromo Sanga déjà signe, paie sa conseil. Nabi que yo chauffeur makasi, paie sa conseil dans tous les deux parties et puis ndenge za kaka ntwaka na yo mabanga na. Papa. Babo mamoto. Avant tout mamoto to papier na si. Au sali acte de reconnaissance. Nazo reconnaître que na sala ki mwana na nga mabe. Nakendaki ko bimana mwasi na ye na mene vidir na ndaku na kozongela ngo lisusu te wana bangomi balé to na mama na bangomi balé chance moi na zui papier aki abombi on comprend na bomi moto na fundo na ndaku te na oloba te kimi ekota ya kati na mwasi yo continue papa kata na tango na nino na zo kata kutu na mwasi azoloba kende na kosimba lisusu mwasi na été. Si tu ne fais pas ça mon frère je te dis c'est une occasion. Il y a papa sentir qu'il y a botan mobali. Faut dans mobali cause à moi cité. Mobali banga ate. Tellement que moi pas papa. Obeti na no papa na no buki papa loboko. Ah nde onanga mobali. Si ko papa continue ka ok pas moi si wana. Papa Jerry. S'il vous plaît. Na tika ko swana na plateau te na pesa ko respect makasi. Voilà donc pesa bambote kasi na boyi to swana pesa bambote. OK. Bamote na nga vraiment na pesi et pas Taveline Lina.
de naturel yo yebika na pesi ba mbote nanga pena pa Karmala Carmela Kabamba ba mbote belé pena place aux alliés les quais de l'homme puissant na pesi ba mbote nanga pena ebele pas tande sidi binga tande sidi binga place aux alliés ba mbote belé na pesi pena ba mbote nanga ebele pas Penyel Lusumbu Penyel Lusumbu pena ba mbote belé pena place aux alliés ba mbote nanga siko pona suki sa na pesi nanga na docteur Jeff Mulumba mobali ya la pharmacienne moi siambiji moi si pena oyo asala ba makamwabe mama motema pena mabe no e monani ozo kaba trop ko kaba boité vraiment. Voilà, merci beaucoup to komina suka. J'espère que conseil pas nangeza nini ba papa bozongo na kibo papa ba mama bo respecter mabala na bino, surtout ba papa bo respecter mabala na bino. Moi na oyo okeko kuta na ye mwasi moko moni likola bilinga moi na yeba kité papa po yo ba kité mais tala ndenge nzamba sala makamune boki kokutana c'est pas bien to boma moto bino pe bandeko bozana Congo check bo komela biso boyebisa biso soki mabeza li wapi mwana alimbisa papa na ye to ayebisa mama na ye makam oyo po mwana zonyo kwa bazo kipe li sute na pesi mbote na smack la canadienne na peso ba mbote belé na pesi mbote na vena nga se femme konzi dode mavumisa Caro de Monaco na pesi mbote na mama Pascaline wakwetu mujinga na peso ba mbote belé na pesi mbote na boza belé atandras dibinga na yite so alinga sala nini menana mwa mobali moko na yebisaka na basi ya poto mwa mobali moko aza sérieux na ba mibali no surtout oyo bobala na balana na bango eza fa l'artiste noir bo contacter ngamo na za numéro na e donc ye jusque là ça na mutu mabete alors longe ba basala ba tout bien na pesi mbote na assistance à Nadia énergie ça fait bon côté internet abonaye mais héros au bon côté internet. Merci beaucoup Meti pour na Moussa nous sala et puis merci beaucoup na montage, merci na boss na biso Sibu Mutombo leader à Pembe cœur sensible. To continuer comme ça na Congo check. Bye bye, on se retrouve dans Monsieur Goya. Ciao. Congo check TV. Yasibo Mutombo. Congo check TV. Yasibo Mutombo.